jamais vu. Ah, ça se passe qu'à Kina, comme à Londres. Bus impérial. Fatibé. Non, 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 non. Du jamais vu. Ah, ça se passe qu'à Kina, comme à Londres. Bus impérial. Fatibé. Non, 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 non. Du jamais vu. Ah, ça se passe qu'à Kina, comme à Londres. Bus impérial. Fatibé. Non, 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 non. Du jamais vu. Ah, ça se passe qu'à Kina, comme à Londres. Bus impérial. Fatibé. Bandeko, mbote na bino nyonso. Vraiment nazana mawa ya mawa po bandeko bazo kufa na este bazo bona bango à bout portant, vraiment à bout portant. Mais ba image nazana yango sona meki ko laksango tout de suite là vidéo ko legate bandeko eza mawa mutu so bazana cœur neta chilombo. Eza mawa mutu bato so baza na ba cœur neti baluba. Nyonso ozo mona ba désordre, ba distraction, tilo bazo sala pona seni tout ça eza biloko bayoka naka kuna déjà. Lokola pays toko récupérer ngo pays toko récupérer le sous-terre. Il est au courant. Alors yebisa ye sala oyo lingi peut permettre yo de t'enrichir toi et ta famille, c'est tout. Donc bande konangai na yebisa ye bino subo moninga nazo tika koloba parce que nazana moi ba certaines vérités na kati maboko ozo la kisake na yebisa bino ça fait un peu longtemps na manalo ba cher patriote. Faites vraiment des efforts pour comprendre mon langage. Ce qui te récupérer mboka oyo et vous la miracle. Mais dans un miracle on peut laisser route la terre. Parce que Nzambe apesa biso nyonso. Apesa biso o nyonso ekoki poto batela mboka na biso. Mais 90% ba traître na mboka na biso sont des Congolais. Bandeko ba vidéo mususu na supprimer ngo. Na lingi même pas vanda na vidéo na ni na ngai. Pues insupportable. Baluba bango pe à partir de Kinshasa ba no boma ebele. Kozoki sabatu koke déployer parce que vous avez contre-pouvoir na bango. Donc bande ko boni bisa parce que nazo sala vidéo tout à 2h du matin. Nazo déjà fatigué. Mais na mona quand même que ba image oyo misusu nazo nango awa. Na like Sabino. Et puis tozo suna problème awa na poto. Bato musu ba poser ba candidature. Ba idée o bazana nango. Bato oyo surtout nos jeunes congolais. O bazana mi candidature. Oyo basala raté. Bazo sala tout na bané à venir bazo sabona maboko na bango. Alors parmi bango pesa na bato batika le pas mpona bango. Mais bakozonga pa bakino kovanda wapi. Bakozonga pa bakino ko sala wapi. Ba musu ba kufala banzela. To amamuke faut arrêter avec l'automaticité des titres de séjour. Si les gens ont des titres de séjour d'1 an, de 2 ans, de 10 ans, on ne les reconduit pas automatiquement. Et si ils sont chômeurs, depuis plusieurs mois, il faudra établir ça précisément, on les renvoie chez eux. On n'a pas vocation à garder ici les chômeurs. Vous savez, j'ai fini, je donne un chiffre pour donner l'ampleur du phénomène. On a un taux de
chômage et d'inactifs. On a comptabilisé les chômeurs et les inactifs ensemble. Pour la moyenne de la population française, ça fait 13% de la population française. Pour les étrangers extra-européens, ce chiffre monte à 40%. On n'a pas vocation à entretenir ces gens à ne rien faire. Je pense qu'ils seront mieux chez eux. Bandeko, déjà, on peut bazomona que en Afrique kuna, bazokoma clair. Alors, vous allez voir que c'est impossible ya koyiba ndenge ba mesala koyiba. Surtout sur les mboka ba Angola, ba Sénégal, ba Côte d'Ivoire, tout ça. Koyiba, vous le message fatigué. Koyiba, vous avez sondé comme côté. Yango no moni ba dekolanga ba kanga mina RDC. Donc richesse sur RDC côté kuna et qu'on a déclaré à Rwandais comme ça on va se Kango côté kuna. Donc ce qu'on t'a dit vol, on t'a dit koyiba, n'est-ce ça la mana est. On lui mais écoutez, ce pays n'a pas un gouvernement. Et effectivement, le pays n'a pas un gouvernement. Notre pays n'a pas de président. Président zate. Donc mboka moko te na monde entier oba yiba kaboye oba salaka makamu ndenge ba omo balingi ande kuza mawa soza congolais mawa mais ba ndeko na yebisino ke eza makamu solo ko ba awate mais là on a zo yebisino ke de ko récupérer son mboka te ce que yo makambango okoyeba ke bo récupérer son mboka te koloba ke nzamba ko sala ça c'est rien nzamba pesa son mboka na biso tala ko tila mutu leti Chilombo, il n'a jamais travaillé dans sa vie. Bah terme universitaire, Chilombo va comprendre un côté, raison pour laquelle il fait que signer. Il fait que signer. Un mamik. Donc dengue pensa bazo sakana bango. Pour na balou ba normal. Mais il y a des balou aussi qui souffrent. Mais va ndeko nanga. Kende kotala na luki eloko na mona mote. Exode zo salama de Kasai vers ba Congo na lufu. Ah mais non. Yango na momona tila ibino eloko moko wana. Tshisekedi abongisi lufu. Na linga kana tala ba commentaire na bino. Eza mawa. Même so ba bongisi wana. Même so ba bongisa ikuna. Eza président de République, wala eza musala président de République te. Awa eza musala ba monsieur le maire. C'est trop bas pour que nous c'est qu'il y a bon ici. C'est une honte. C'est une honte. Toujours la nouvelle, mon pasteur Toms de l'église Sycomore, la cité verte, a couffé en pleine prédication. Ça fait mal. Vous faites la base avant-hier. Pour le bas, on va monter en côté, tu as l'examen. Bon, akufi. Makambo kabandeko. Pona ni basala nzambe musuba bateaka liloba. Baza ko ganga. Ngeka musanga. Ngeka musanga. Tomo kuma karate 3 heures. Bon, ndeko wana auto kufa. Bandeko bomona nde babetaki babetaki ndeko oyo na bato ya IDPS bota ndinga ali
bapara na ye bazali na hôpital. Voilà. Voilà. Mboka mawa bandeko. Na olakisa bino moko me nayebi te soki ekoleka video oyo. Ba video mosusu atindeli ngai na bwaki yango. Mais nakotala ba oyo baza un peu quel sensible forbe. Tout à l'heure. Voilà. Bakotela ibango. Baboyi bango. Voilà. Na banzi bande bomoni na est bakotela bango baboyi bango. Ndeko nakini bamusu azobina okolokuta basoda kuna bazo défiler na mboka na biso neti eloko pamba me ndeko na ngai eloko nini esilaka te Chilombo Chilombo vraiment ozo sacrifier mboka kaka boye. Bandeko, mboka nini ezalaka boye? Bana mike, les enfants mineurs, baza eloko kolia te, mais baza kokima bakende wapi? Epai bakende bakolala wapi? Ba image on azo kotia pona ko interpeller bango, ils s'en foutent. Au contraire, je prends des risques. Bandeko. Passé. Comment mutakoza na cœur ya animal mozamutu? Parce que ozomona baninga na yo batu nde bazomona pasi etaliote. Otamolo siko na base na yo kani oke na NASA po atala ndele ya koko kele na espace po ayeba makamoni ezoleka kuna. D'ici peu, Chilombo qui na NASA.
Ce va qu'on dit maye à qui la likolo parce que attamboli déjà trop. Attamboli partout. C'est vrai que Chilombo à cause d'appel rwandais. Ana muté ba congolais. Aïe 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 aïe. Oh, Nzambe na ngai. C'est ça les toilettes. C'est ça les toilettes. Filme un peu, qu'on voit le terrain où se passe la compétition nationale de basket en RDC. Filme. Regardez là, ça c'est le terrain où se passe la compétition nationale de basket. Un terrain, ça c'est un terrain. Regardez, il n'y a pas de gradin, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de vestiaire. Et les autorités se plaisent à consommer les biens du pays. Regardez ça. Aucune autorité. Je suis ici, il n'y a aucune autorité. Aucun responsable qui est venu assister les athlètes. Ils viennent de partout en RDC. Et moi, je suis venu voir les conditions dans lesquelles ils sont en train de travailler. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre 2021, en pleine Kinshasa, la compétition nationale de basket. Voilà où ça se passe. Regardez, filmez. Pas de vestiaire, pas de gradin, pas de toilettes, s'il vous plaît. Et les chaises ici, il faut payer. Tu loues une chaise pour t'asseoir. C'est ça un pays, voilà. La compétition nationale de basket où toutes les provinces sont représentées. Voilà comment ça se passe. Je demande aux autorités d'arrêter ça. Il faut qu'ils viennent voir ça. Il faut venir voir ce terrain. C'est la honte pour la République. Regardez le terrain. C'est la honte. C'est bon. Baluba, Mundela pesa bango gestion à pays te. Ya mawa. Bilo mususu so mona ngolobi. Ah, mais c'est pas croyable. Bilo kwa mike c'est pour ça que je vous ai toujours dit, même les ministres ne travaillent pas. Les députés, les sénateurs, les ministres, les présidents même, personne ne travaille. C'est pour cela qu'il fait que voyager. Ya mawa. C'est vrai, hein? C'est pour ça qu'il fait que voyager, ayebini na kosala te. Ah, bande konanga. Pas bato bazobeta sur basket. Équipe nationale. Wese, eza ngoma bele moko boye bazokende kuna. Ah, Nzambe. Ah. Ya mwana mama ko zoloba na ngai papa. Ba mindele ba okende lola pona motema na bango malamu. Vous vous rendez compte que awa mutakomi na 80 70 15 ans azana ba difficulté santé za mabe mondela zotini la motu la ndako pa ko sala la kembe misala ayaka ko kombola kandaku ayako mondele mais azotini ngo pona noir. Moi si azana mobalité azana bana misatu bazotala ndeni to ko aider. Mais cette femme là n'est pas chez elle. Mais elle est à l'étranger. N'importe quoi aider. C'est pour ça que ngai ko sona moni zo finga mundele nazo mono kibulu. Ezaba maman ba kole hein. Bazo ba papa mundele okile lola kanga pona motema ni malamu. Ndenge biso motema biso za mwindu ezaka ndengo wana. Biso ba oyo. Combien de fois ba bondele biso tozo ba français. Trobi te tozo na boka na biso. Et tant que mon esprit que yindi tout le monde vraiment que ça ne vaut même pas la peine. Tozo ko zo ba nationalité ki mokolo. Mais tant que tu as 32 à 35 ans, tu as dit, bonjour, nationalité française, tu as dit, tu as chez nous. Et si même Yom, tu as comme président, moi je ne peux pas venir là-bas. Je ne peux pas aller en RDC travailler là-bas. Non, non, non. Je préfère vivre place propre, voiture bien, toilette kitoko, kulamba bien, collier bien. Mais je préfère rester ici définitivement jusqu'à ce que Nagotika Mukili, quelqu'un qui a la condition vraiment où c'est là. Là où c'est. Et puis, on va bien, Bamonyoso, étranger. Ah, Nzambe Nangaye.
j'ai toujours dit ça et je sais de quoi je parle, je place bien mes mots. Ce qui va comme au limite de là par exemple. Faut pas dire à biso gouverneur ou biso nous tout le monde mutakana na. Est-ce que ces gens-là nous respectent? Comment quelqu'un vraiment oyo alinga kaba Congo a ko décider a donc c'est la biso gouverneur, a ti la biso gouverneur ou ezali biso nyonso na yema ko mo konza mboka mona mutakana na. Est-ce qu'à ce moment-là les Bakongo sont respectés? La manifestation est l'état aux hommes qui ça mais là je vais parler et je vais me prononcer parce que le pouvoir na école de Kajamé na mutu ya sita tsonize ba pesa biso gouverneur au monde mobimba to yebi mutakala na ye donc parce que parfois même culture na biso état d'esprit na biso spirituel mais c'est trop grave je marque même des mots à côté de l'assemblée à gauche je peux pas député ou à choisir pas député mutuba mwana ki mutakala na ye akoma mukutu na bango et to continuer na mukutu na wana ça sera terrible mwana nsemi ne pasita maintenant Fumusita alors Fumusita nazo ko rappeler est-ce que oyeba message oyo pa Congo batingelaka yo et je balala la résidence na yo balobaka boye avant olega Kazangulu c'est que Kagame soki osali yango te bango mpe bakusacharge na yo donc promesse na bango tilelo ezali donc etini mozonga boye yebaka yango ke bayebisaka yo boye ke okoleka orevoir te il faut ne mwanazeli gouverneur du Congo central ne mwanazeli na bataki est-ce que ozoku se rappeler la parole wana na wuti koloba awa ntango nazalaki na poto moto moko yakipesa bengaki ngai muta yo ozoloba te mona nsima akufa biso toyebiki akufa biso yo azali biso toyebiki akufa nayebisaka ye azali ayebisanga boye tene konegocie meme na Kagame po biso problème na biso ezali tomona ngaka na biso na prometaki bango me ntango ngaka azalaki na zamba apengi nga zonga na Kisasa mpona etat de santé na ngai eza malamu te ngai nazonga na ndako na ye na ndako na ngai nayebisaki ye ngaka je rentre au pays pour que ozonga na ndako na ye nazoyebisa bakongo wana soki mwana nsemi aza gouverneur te cela veut dire que Kazangulu nakoleka yango lisusu te cela veut dire que baoyo mpe bakoempêche que mwana nsemi aza na gouverneur te il faut me trouver sur leur chemin mwana nsemi gouverneur eza si la dépopulation moto décide bon lui-même il a prononcé donc faut respecter volonté à peuple matono mfumu en tout cas tokopesa mpe parole pa ya mutango wana bauti kolanda eza monsieur Sita Tsonizeno, je crois porte-parole ya Bakongo, je crois directeur mokobo ya ne Mwandatsemi et aza proche ya Mwandatsemi. Voilà, yim dauti koloba. Bon, tozo kaka alobi ba Congo poto zongi la pouvoir photo yokana me. Na ba religion e koma ebele ya ko kabula ba Congo ba na lisusu na ndimite alo bande kuna ngai tozongi susu awa pona makambo ya seni yoka lo batindelinga ya balobi pour ceux qui veulent aller aux élections ils doivent savoir ceci. 1. Félix Tshilombo, candidat à sa propre succession, et Luba Kasai. 2. Le président de la CENI qui doit organiser les élections est aussi Luba Kasai. 3. Le ministre des Finances qui va financer la CENI est Luba Kasai. 4. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo qui va débloquer l'argent pour la CENI est Luba Kasai. Le ministre de l'EPSP qui aura la cartographie électorale parce que les centres de vote sont d'office, les établissements scolaires est aussi Luba Kasai. 6. Le ministre de la Justice qui a le contrôle de l'appareil judiciaire, donc les tribunaux et de la Cour constitutionnelle est Luba Kasai. 7. Le président de la Cour constitutionnelle qui va rendre un arrêt définitif de ces élections est aussi Luba Kasai.
8. L'inspecteur général de la police nationale de la ville de Kinshasa, donc celui qui doit contenir les manifestants après la publication des faux résultats, est aussi Luba. Congolais, réveille-toi et agis aujourd'hui pour ne pas pleurer demain. Merci. Bonjour Kindoki. Mes chers amis, Namboka na biso soki bozali koyeba te, président de la République Kassayen Moulouba, vice-président ya Sénat Kassayen Moulouba, vice-président ya Parlement Kassayen Moulouba, président de la Cour constitutionnelle Kassayen Moulouba, président de la Cour de cassation Kassayen Moulouba, procureur général près la Cour d'appel Kassayen Moulouba, procureur du parquet général de la Gombe Kassayen Moulouba, greffier général Kassayen Moulouba, gouverneur de la Banque centrale Kassayen Moulouba, ministre des Finances Kassayen Moulouba, ministre de la Justice Kassayen Moulouba, ministre de l'Intérieur Kassayen Moulouba, ministre des Affaires étrangères Kassayen Moulouba, ministre des Recherches scientifiques Kassayen Moulouba, ministre ya urbanisme Kassayen Moulouba, ministre EPSP, enseignement primaire, secondaire, professionnel Kassayen Moulouba, ministre des Transports Kassayen Moulouba, ministre de la Défense, beau-frère d'un Kassayen, beau-frère ya Félix Moulouba, ministre ya genre Kassayen Moulouba, ministre de Mines Kassayen Moulouba, ministre des Affaires sociales Kassayen Moulouba, présidence spéciale Kassayen Moulouba, infrastructure Kassayen Moulouba, investissement Kassayen Moulouba, agence de corruption Kassayen Moulouba, changement de mentalité Kassayen Moulouba, suivi et stratégie Kassayen Moulouba, G-francophonie Kassayen Moulouba, conseiller à la présidente de la République 80% Kassayen Louba, président à l'intérim IDPS Kassayen Moulouba. Nana Tombola Moussapike na Kosi. Qu'est-ce que vous appelez tribalisme? Qu'est-ce que vous appelez tribalisme? Qui est tribaliste? Même dans des pays de vieille démocratie. Je peux citer États-Unis, Canada, France, partout, même en Afrique, où vous pouvez trouver des postes stratégiques comme ça uniquement pour la famille tribale. Il y a président de la République. Citez-moi ces pays au monde, même en Corée du Nord. Bango ba bengi ngai ya bai pasteur na baranga oui ngamoko wana babi tribaliste. Oui que Moulouba ko okolo ba tribaliste ya lo bana ngam troza tribaliste. Mboka ndenge nini obande ko ngam mikolo nyonso banga na bako défilé ko tambola ka balingi ba soda rwandais na kati ya RDC. Tande ba tamona bango. Nzambe nanga tala bazana ba continue bona RDC bazotambola na bango nde balingi basoda Kagame. Chilombo likambo te matama ici la rappel R moko. Merci beaucoup. Chilombo donc ozo sekana ozo bakina za président bande ko ngai tosuki wana mais Kofi Olomide so bazui awa sataniste Olomide et kosuki la mabe Olomide azo confirmer awa ke Babu Marabona batuna RDCT Olomide azo confirmer awa ke bolinga te ya ko beta pendant que les agresseurs volent des minerais ye azo linga abeta na abina mais asuki banile concert ya Olomide banile ango eza susté ya mimona ki yesu azanani et pas seulement concert banile plainte de sous n'a critiqué banda ko HLM
ndoki motema ndena ba bino le nyonso bandeko nanga ndoki motema malamu azate olomi de sataniste na bandeko na yo wana donc bazomona peuple ndinga kufa azokufa bazomona bango rien tela ba obo moni makila ninge tagi et nazana mususu awawa mais moi là sabino ngote ezate na yebi pété sur vidéo yo koleka oyanga ekuma surveiller na présidence ezala côté FCC ezala côté ya Tilombo vidéo nanga ezala moi on ne me paye pas. Moi, on me paye pas. Qui va foutre 1 franc pour na YouTube va foutre. Mais non, parce que de toute façon, là, si plus de 30 secondes, image ya batum sous va foutre sous. Moi, on ne me paye pas. Pardon. Olomide, un jour, je ma belle. Donc, bah, tu vas souffrir. Yo, il y a la distraction. Bazo pour ma congolais, yo y a la distraction. Nikamote. Bandeko, Nzambe a battu la bino. Je sais que vous avez perdu la foi, mais courage. Courage. Dans toutes choses, il y a un commencement, il y a aussi une fin. Tu espérer que fin cause en yango. Kabila na Kagame bakangi armée. Na Angola, bon moni nezo nginda kuna. Na Angola ba kiti police na maboko police côté à peuple. Police côté à peuple. Ce qui biso armée na maboko na biso de Kabila na ba owande ba kiba. Mais bizarrement et ça na maboko ya les agresseurs. Alors bandeko vraiment natiki bino merci Nzambe apa monabino. Merci beaucoup. Au revoir.